Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec. Bonsoir dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez. Vraiment, c'est notre moment, les amis de Kouli Media TV. Vous en êtes parce que votre humble servante Zizou Zidane a qui déniché pour Nabino, prophète vivant. Wapepa il est l'autre solo là pour na Kouli Media TV. Namakambozo le Kanamboka, comme il y a un prophète vivant. Azo contredire prophète mort et bongo. Donc voilà, bonjour prophète vivant. Bonjour Mazidane, bonjour tout le monde, bonjour tous les spectateurs du monde entier. Boni Sangwa Congo. Sangwa Congo pour la monsieur Zoké Malam, pour la monsieur Zoké Mabé. Mais en général, tout ça, on a un confinement rare. Le coronavirus, il y a un temps où ça se passe. Pour la banane, il y a un malam. Pour la bateau, il y a un makita, FCC, un cash, un lien. Pour na biso ba peuple tout le monde le roté et Simbate. Parlant de FCC na cash, combat vos mes amakazi, ça vraiment combat à cash. Qu'est-ce qui se passe là-bas na FCC na cash? Satana na ba yekola yesu ba yokala e Simbanel. Satana c'est qui ba yekola yesu banani? Satan za ba bazaro kamamboka ba uta ina fidèle. Et puis ba bazaro benga maboko pembe ba yeba sangani na bango. Bon, quelque part, tout le monde est que Maloba Mobutu a zaï koloba na biso. S'il s'agit de faire le pacte avec Satan pour le Congo, bah tu vas au sale. Bah tu vas avoir grands ennemis lobby pour que nous yoka. Bon yoka ndel. Quand vous avez un intérêt moko pour les camo, mais na mitema bolingo yate. Makambo Simbate. Yoka un peu pour Jésus revient bientôt. Même si bah yoka un peu na ndenga bonzambe zama bete. Satan a robongo maté à tous yeux Satan côté na obéni. C'est ce que obéni tu me te robongo mato Satan t'a changé. Satan t'a changé te. Tolingi vraiment au biso clair au cité mutuna kombo na yé parce que boye ba internet bazo comprendre bien mingité ba yete oza prophète ba yebio ki oza prophète donc awa bonzambe toza nango na kati tozo bimisa nyo surtout parce que ba sa nzambe pe baza na kati liso na biso auto beta ce que quoi tozo il s'agit de FCC na cash donc il faut citer les deux personnes na mutuna kombo na yeke mutu oyo azo sa mabe na oyo o azo sa malamu na oyo koza mieux pour na cher internet ba imboka ba ilanda peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Tout ça, c'est clair. Ça veut dire que nous soyons que FCC ça va PPRD tout derrière le président Kabila. Hier, mon président Kabila a fait de son vivant dans 15 personnes. Et puis il a effectué 18 ans dans le Congo. Tout le monde a dit que Mobutu a couleur. Batongi na bango lo sikate kashero ya IDPS isanga na ba caméra yemo vietien azakolo ba caméra wana za caméléon baki masangani baki sangana boule nini ezo produit rien le dollar est na 20 000 peuple a se retrouvé te makambo zo simbate parce que baki sangana na ba idée na bango na ba propre intérêt na bango pour pas préserver à bango mais peuple a se retrouvé te donc on ne peut jamais cacher les mots. Le Premier ministre, le budget 11 milliards est pratiquement impossible. Parce que tout le monde a mis ça, les télémis, bon, mati, saut mouton, tout le monde est télémis, mais ça là tout est télémis. Bloc écoute en amboka, biso vivant en exportation, ils ont ça la maté. Finalement, tous ils vont dégainer. Na kamwe que le Premier ministre a lobby. Pour ce qu'on a tiré au le Sénat, allo bara. Mboka yindi, lobati. Ah! Balobi si baba na kamwe. Voilà que chantier à télémina e. Maman. Mboka oyo ba budget oyo ba musée bazaki kosalela ngo yaki pa meno montant oyo. Budget na mbongo ezalaka volonté. Na Congo mbongo za plus koleka. Et puis atana budget muke c'est la volonté. Oyebi na ba likambo Mobutu azako lia na fourchette hein. Kabila olia na lutu. C'est-à-dire Mobutu soit tokilo sokoi peuple logoti ya l'épargne.
mais Kabila azui a Tchelutu azu susu mutete la tienne pembeni le Kabila soit toki la même main da kangi loso moto mutete la kangi yo mona kuna ndele mutete la obanga loso moto ta kangi ngo biso peuple to mobutu tango mobutu kope zo mona na circulation ezali mais le loté facha yebo na yebite berni andimeka po akotaka makambo na yebite mobutu binoka bobaki akende papa batutinga ke okutana liwa oyebi avant ya ko juger moto aza malamu to amabe ezala faut remplacer mo ya ba ko mo juger to zaki ko juger mobutu par rapport à motu na yekte mais yebaki après moi c'est les délices maloba wana na longola moto longola ngwazate alongola ngwazate elo ni so mobutu na alamuki bo aseku alamuki bo atelemisi mobutu azonga mongalema obunga te elo ni échanger. Monsieur Jean-Jacques Mamba a lobby qu'il faut balongola monsieur Marc Kaboun. Est-ce que ça problème ngala otuna problème on Jean-Marc Kaboun a problème? Est-ce qu'il y a problème à Mbatou ou il y a problème à système? Problème mes amis balé. S'il y a un problème de gens, de personnes, bah qu'il ta personnalité. N'a pas compte à rendre à Batou. OK, c'est problème. Mais si il y a problème il y a système à to longoli mutu. Et là on est échangé. Dès que balobara mutu kaka moko changer le système ndeza mabe. Ce n'est pas des personnes. Batou bazana on a problème de système. Parce que Jean-Marc Kabound na expérience à makambo avant na en place wana na kiti wana te. Batou na minute na mandat bazo partager na ba gâteau na bango. Mais tala ba batna ndoko so ba wewa ba se retrouver te ba komo landa ndo ba komo aner. Ba landa ka mutuka ba surveiller ce rôle na bango yangwana. Bon, se retrouver un jour ba otomboka au moins un jour ba se relever chama ka longolier et ça et le monter ça système babi baluba bazo bomma na bango bazo bomma loki koto bango na bazo bomma na qu'est-ce qui se passe ba so baluba côté so distraction na mboka mais jamais kabunda muluba te mama baluba Alexis Tamboa muluba te sex baluba hein sex baluba localisation. Chaque fois, et coïncider. Est-ce que vous avez un vrai Congolais à Moulouba? Oh, Moulouba Kassa Oriental, n'est vrai Congolais. Félix on a baptisé du vrai Congolais. Parce que Kassa Oriental, c'est un centre, c'est un pays frontalier. Tout le professeur Tigali, Foda. Parce que Congolais quand on est Congolais, Moulouba est un tribalisme. Tout ça c'est Moulouba, ce n'est rien. Ils ont battu Moulouba, Jean-Pierre Bemba Bala Moulouba, Mobutu Balara Moulouba, Maman Cessé, Aïe Moulouba, Balouba Bazali. Tout ça c'est Moulouba. C'est un problème, on a un problème, un système, tu changes le système. Le problème c'est que Félix a fait la mise. A fait la mise. Bateau Baza Pembe Noana. Balingina bangote baluka succès na été. Vrai monsieur Henri Magie aux arrêts. Est-ce que vous pouvez expliquer biso pour vivant? Henri Magie wana. Isa bateau na Rolande ku ta femme colonio so azo déclarer que tu dans la poste té ba pesa poste na FCCT azo déclarer na PPRD zo simbate. Henri Magie qui na outrage chef de l'État. Bakangela kango bakangela mokia. Isa makamo ki pepe donc Mouni batu musu na ville, on a comprendre politique, il faut finga, il faut ça maman bé, il faut le bapa bakanga. Mais ersu kamabe. Ils ont batu musu na ville, ma so vendre ma boy. Oko beta histoire nete. Beaucoup le belate, ako le kana teva lo bate. Mais le batu musu ba comment lo ba maloba musu tozo comprendre te. N'habite ça sentiment ngapona ko loba. Tala mboko za mystique. Même ngano nde tozo lo ba na micro boy. Nkem so olobi na micro kene chekenzo toi. Chicken zoto. Pour battre sur mon tozo solo là, tozo solo. Oyebi makamna bango te, il faut na surtout dans le langage à malamu, lobi to yebite. Chef de l'État est chef de l'État. Na mabe na malamu nzambe mutachaye. Il faut yeba ndeni ya ko solo là. Et puis par exemple niveau mo basanga na PPRD oyaye. Et chef qui rezala ya PPRD na ba IDPS na batutu ezala ka matumo côté. Yo fingi chef de l'État. Ba okanga out. Ake na visiter akuta na caméra kuna. En disant de M. Vital Kamere, toke na première
Daniel Massaro. Daniel Massaro aux arrêts. Bakeko coiffeur. Balobi coiffeur wana ou coiffeur président de la République. Bakenana Daniel Massaro. Mais après bakeko démentir. Bakeko mona ke photo wana coiffeur wana yemoko à lobby que il n'a jamais été à Kinshasa. Makamu mingi na masolo il faut soi-disant entre parenthèses. Daniel Massaro quand même au moment où photo ninga chaki mulaya mwana na coiffeur na loba na ngai coiffeur na lobiaki na kinga kati ba pesi plan to loba ozo loba ba pesi mo lo mo passa Félix Mabe ma komi bo montre Félix et Leli ndé beto soi-disant na loba tout le monde est suspect sauf Dieu ba tout no moni boy il n'a confiance à personne même attends muto okatos n'a confiance noté jamais. Et confiance à Dieu. Bible ne te confie pas une intime, même à celui qui se repose sur ton sein. Car l'homme aura son ennemi, les gens de sa propre maison. Yon n'est pas la confiance en ta katakosuki. Bino obo ya rabiso te imposer bino maboko. Motika ka coiffeur azana mutuna wa umela na mutuna yo. Mais coiffeur ne kosalo mabete. Coiffeur wana tala na taille na inane azuma opportunité ba pesier. Akoma zo ango sala lokola ye spectacle. Daniel Massaro, to c'est la tribunal mama na ngai. Ngana yeka ko yebisa yo na ko anticiper tribunal la bisote Daniel Massaro si ne pour rien to yeba yo ba photo ezali ba twana belele et puis sur la juge a tout na question pambate azana belema a mema malembe ba okangama ba mukwati ya wana okangama ba mukwati ba obula ma eza maloba ya prophète vivant ndenge to le 25 tout le monde ba procès ndenge ekoleka Mboka eza vraiment malamu mingité, il y a des problèmes partout hein na politique na biso vraiment il y a des problèmes partout le bolali bolamu ke boti c'est que semaine passée to vandi karaboye un certain Ibrahim Kabila Abimi habillé vraiment c'est le fils biologique, il est le fils biologique il y a Mosé Laurent Désiré Kabila. Un mot pour monsieur Ibrahim boso to mona ki monsieur Etienne Abimi tout le monde Ibrahim Abimi entre temps bakanga qui est libéré tout le monde sous Emmanuel Kabila comme déjà bana bakomi ko bima et un mot pour monsieur Ibrahim Denga Abima qui a dit que c'est le fils biologique de monsieur Laurent Désiré Kabila ngana ko na lobana Ibrahim lo moko ezala mabete pour musée azaki ne combattre azali muto abota ibana mais lo mona ngina tunaka tant Joseph a na pouvoir pourquoi bazali ko déclarer si quoi bakomi ko déclarer na temps que bango ba fils autant bazo déclarer en guise ya nini bazana problème ni bazo linga ba luka sozo mona Laurent Désiré Kabila kasi Joseph ndeko na binoti tout le gâteau parce qu'on a plan on a beau expliquer biso so Joseph ndeko na binote bobimi bino ne bozali ba légitime bino ndeza bino mais pendant ce temps là ndangu na bino Laurent Désiré Kabila tikela bino zaka wapi ezaka wapi ndako na bango ndako na bango soki ezala wapi bango basengi ndako peut-être basengi parce que basengi examen ADN bazo insister il faut examen ADN esalama bango tout bayeba banani ba vrai banani ba faux nalobi ata basali examen ADN babika Ibrahim yo mwana Kabila c'est vrai mais bozalaka wapi Kabila tika bino ndako wapi famille na bino problème te Joseph ya bino toso benga Kabila. Est-ce que yo yebi lelo na loi na biso ya mboka lelo bato bebele ba salaire lelo moi na ta yo boko la robota te avant na ndako na yo so kufi héritage na kabola oye ba bon siko wana za na kombo Kabila wala bozo boya ko négocier na ye papa avant yeso que ne sala musala négocier na Jean-Baptiste ba négocier ya héritage oh tango tsenga den po ça ni tango tozaki na posa ba den wana babimaka te lelo siko tsenga abso aden to ça non atika na ye mama na ngai to nazolo ba atika te azana posa ba ye vrai to ndimi oza vrai ko kana mutu na zolo après dites-moi après ce que Macron a dirigé France Macron a déjà français français alors polonais a dirigé français siko bakena ba faux débat ya makambo ba okena ngwana siko ba salo test ADN ba yebi ke yo mona Laurent Désiré Kabila après
est-ce que après c'est quoi tout ça et là on a besoin d'apporter bino bana Laurent Désiré Kabila apporter bisoni mouvement banaki Joseph a travaillé ça là vous savez na binoté alongwe le bobimi est-ce que bobimi pour ça nini pour ba baka ye moi na ye yaki moi na été et ça nini et Saline ni prophète vivant à tout ni et Saline causa mona Laurent Désiré to causa la mona Laurent Désiré et Saline peut rapporter ni et Saline tokoye ba on a mikoleko ya parce que ba on besoin insister ba sala ADN tokoye ba effet na ngoni ne ko sa biso na tozo zela to ba et Saline ni et tout ni prophète vivant tous un problème il y a monsieur Israël Mutombo na bosso na politique. Monsieur Israël a coupé sa information, a invité Batou, ça a créé vraiment des problèmes. Oui, c'est un journaliste, a invité Batou, Bossolo na bango na kati ya politique. C'est quoi arrivé que avant-hier à côté na Congo Web et si ka wapazai na contrat na monsieur Chabani Record et si ka pa futa espace na $300 baboyi akota baibisi afuta $4000. Bon, ezaka façon moko ya robot ya problème au moni Israël wana asali mo ampleur na ye asali mo façon na ye ya osala journalisme na ye a comprendre ka place baboyi ya longwa na ye akoke le rwanda sali kombo koto mso akokende pe simba nango tamba lokino 300 ba millions na 4000 po ba bike okofuta yango tezaka façon mo ba keto boyi boyi asanyo monte ke bazo boyi parce que yazo bimisa bato bazo bimisa ba vérité na mboka mama bon yo bito ke Chabani azala ngambo wana ken ngambo oh Chabani ngambo FC7 beaucoup za ngambo FC7 ngo pekisa bato ba ko sabe mission te problème ya ligue même Pilate batuna kaye atuni Yesu qu'est-ce que c'est la vérité Pilate pas qui n'a pas ça et la vérité mais vérité est qui Yesu il y aura cette vérité mutuno se supportant Chabani azo battre la place na ye mais azomona ki mutuno pas ça malam na sagesse à jouer kaka a checker la place comme 4000 ils appellent le na boyeli yote soza na 4000 ya rosala il est pas chez les bars bien 4000 na rosala ndé place ce quoi yeba parce que ba boyeli to ba boyeli te mais soit que non ka boya comprendre déjà que côté on est simba te akene côté muso e simba nango et simba nango azana problème ta ça ndeka ekenge na landaki effet que mukuna lobi na yeke est-ce que bike banguna ba sima no ba luka yo ba luka ba corrompre ba lembesa ye azamayele. En parlant d'évêque Mukuna, c'est par là qu'on va chiter Isaac Teke. Je crois que prophète vivant a pesibiso ba détail na oye azo kanisa pende ngazo mone ya makambo eza opinion na yeto za ba congolais chacun zo pesa opinion na ye c'est normal mboka eza obligé tant obimisa makambo biso zaité tant bosaki pe makambo biso zaité en fait on est là kaka pona kotala qu'est-ce qui se passe et puis qu'on informer bande ko bazali banda pe kati ya mboka o baza sous-informé pour que tu comprendre pour solution moko pe ego ya pe kaka na internet mo pe ka nenga landi ndenge pe kaka landa ka solution pe donc on n'a rien à voir na makambu ya kebalobaki on est ni pour on est ni contre au milieu du village biso tozana juste pour na osana biso en parlant de l'évêque Mukuna aux arrêts na prison makala nano to banon aux arrêts évêque Mukuna balobi problème à Mimi Chibola azali moralité moro douteuse. C'est une moralité douteuse parce qu'elle a créé des problèmes et puis bah problème est mis avec na prison makala. Est-ce que tu crois vraiment que ba vidéo ana ndenge évêque Mukuna kendeki nango il fallait akelango bongo il fallait négocier na Mimi Chibola. Maman eza po aussi brusquement makambo évêque ngai boso na ndima ngote. Maman fait que maman na montage on s'en a été omi on va tirer le babo le pas de babo ça montage na bossa no yelo ele mananga la so garçon ngote na lobi na yo na niveau FCC bazara soki basu le problème ba ke lukelo souzi muto kokani na yo ba ko mo travailler muto kokani na yo na elongi mama muto azola na yo muto sentiment moi ça zo ganga mama aérien azo sur caméra zo kota on la kati azo filmer et puis ndenge muto azo filmer longi Mukuna kaka yeme longi na yemo mwasi poto ndima ba longi ya mwasi poto ndima ba longi ya mwasi ba cheke longi ya Mimi Chibola ezaki wana mais prophète ozonga likamo uti koloba mpende ba
et le multibola te na action. Yé moko muta posa qui yé moko muta opposé qui place que ngana ozala ah ba filmer de la personne ozana. Maman na ngai. Yé moko a déclaré grande sœur na a déclaré. Ba la kaki ye $5,000. Ba pesi avance à $2,000. Tisco bazo pesa te. Abi ba ba vérité. Ngana ko côté le fait quitter. Na sol bano makambo ngai mo na ko ta doute mais pour na biso na yete na otinde le lema attends na WhatsApp na. Non ngana bi ke rotine ngé lema to ko insérer lema na ndenge ko voit élément na ndenge go ya ndenge ko kota to yeba o nini prophète vivant a oloba. Eh kuna monen donc mo la o vraiment mon kuna. Olanda tina ba kentos na yeba biti na ba genou hein parce que makamba ba genou pe. Genou ba yebi ke mo sanza mabuka mabolongo. Comme les a justifié yo moko donc ba kokana déjà ba genou na mutu wana. Na kokana te. Kokana déjà ba genou na mutu. Omoni makambo ya Mungu na nde basali hein. Baluki ka balo bakaka ndene mwana nga azobela liboma. Mwana uzone mwa bela liboma te. Muku na baluki ka na piège. Bakanga eka mama mwasi wana. Mais mwasi wana aza vrai mwasi ya nani na été. Ya papa Kanjata. Eza yete. Mwasi wana c'est un chel. Leni babi mwasi deuxième femme na ba bota na ba boti mwana zana kati yango ba lega ki parcelle wana maman ba reléguer parcelle te quand même parcelle boti ba problème o ya Rolanda ba livrer parcellaire na ye o ba bizarre na ye pour na ba livrer parcelle pour na livrer parcellaire sikoyo muto ba bizé na ye basala ki on makasi. Ça dépend muso azo faire chanter pour ne logo na yo o komi faiblesse o komi akende ka calmement hein et l'autre yokana ki parce que basali contrat yo pesanga nzoto ngana on pesa le pan non les yo pesa nzoto te la fille a bien dit tant azo ya Rolanda livrer parcellaire na ye bazo abuser na ye tant on a ya koma ki faible azaki le logo ça te azo se donner capo azwa livrer parcellaire. Merci sikoyo ndenge nini eko bimaka tant muku na telemi éveil patriotique ba utiliser non alembi peti oye lelo abize na eloko na zo kozwa eloko na ngamoko na ozo ngo utiliser yo pa mama ba utiliser yo luka ndeni osenga revendiquer mama funda ye mama lupango ozo funda ye en plus makambo mutakala na lobaka no chaque fois adana e vatikala mutakala kuna za dana kasi ye bango nde bakoko na so libosoti non dis pas ça mukuna n'est pas don et azana mutu ya mukili boye nzama inspiré ça signifie l'homme Eve signifie femme bon ce qu'on expliquer ngani il y a ça l'homme on a sa femme ngola kisa boye dans ce sens là je dis ça moi j'étais que Mungu na atikala mutakala pour expliquer asa tata asa musala nzambe et loko ça simple maman ba utiliser ngana anticiper justice te ba mema Mungu ndé ba fundie Mungu na amba elema na ye mais loko mo ezaka so ba ki na vérité te ba continuer na piège il fallait pas funa mukuna. Nous on dit ceci tondimi ba utiliser ba zu fi wana mimichibola ba tie wana pour ba utiliser pour que ba kanga mukuna nanya côté na munoko mukuna pour ebisa mukuna que ayebi mutu aboma fait le grand désiré Kabila. Merci poni ba fundi mukuna te pona lo bato fundi yo pesa biso ba preuve mutu aboma Laurent Désiré Kabila. Poni ba côté nzela mwasi. Côté nzela mwasi c'est ton dimi soki ba côté nzela mwasi wana ça n'engage que toi mais si ko na tuni eloko ya lobaki wana est-ce que ba lobaka bongo ki loba na place publique ou ba vidéo ezali o lobi que muto alobi bongo tribunal so efundi ba tune preuve yem tana ba preuve preuve yango tozo zia biso parce que ba kolo papa ba lobi bazana besoin ba muta ba papa ah to anticiper te le quoi ya lobaki bongo c'est kana ba preuve biso peto c'est la le 25 ans to c'est la yem talobaki bongo to ta bon mukuna oyo solo baloba qui est de ngape na mituna qui est derrière mukuna question des ala qui est derrière mukuna audace wana zia to ba wana na za simana ye parce que ba mona ka oyo ba to ba bato basala ba prison na makambo wana basala ba 20 ans ndeti na sa prison monsieur dit qu'apeine azana na prison azande quoi il fait le grand désir Kabila après yo bimika boye oya kolobake ngana yebi mutu aboma fait le grand désir Kabila mais c'est grave prophète c'est gravité ezali mutu so alobi na yo ke bongo yo tuna ye tu as les preuves mutabi oui j'ai les preuves ache yo boya pour mona grave nene so bi na yebi mutu ngana tuna ka ba est-ce que ba tuna ne ba to tanga bible ba to yebi na boma Yesu
Non, ça te gagne bien, non, bato moi yesu basangote. Oui, bon, oui, bon. Na film, yoku na film lingala balo. Bato na mayele na banganga ya nzambe basangani pona ko. Ba Romain, c'était exquis. Ba Romain c'était quoi? Banane ba Romain. Bato ba boma yesu wala. Ça c'est pas boma. Mais bango basangote. Ba boma yesu. Na Rome. Donc yango corona tombé makasi ebomi bato. Te corona babi le 25 esila. Maintenant bangaka po bo chango date mola ba kimbangiste. En ce moment où on parle évêque Mukuna Azali na sanatorium, Azali na prison Makalate, il paraît assigné Azana na hôpital. Olobani ndenge ba memi en hôpital. Na landaki avocat na Francis Kalombo. Francis Kalombo alobi ba yebi singai na mutumo na kati ya prison, ba yeki ko prélever Mukuna makila. Na généraux mona médecin moko ngalema soli kambe komeli client na ngai ba ba ke bazana problème pe ba olaksanga généraux ngona médecin onal a senet moment lokola zana kati ya sana ba examiner ba yebelo neza kati ya makile lo ne comme pe leo na kamo ba to so bazali banda ba ke na hôpital te so ba kotika prison parce que hôpital wana région de côté na région de côté ngo kota batuana naza kota mukuna to kota na kota mutute na solo bandeke mutu nyoso so azali banda zo na plateau akenda hôpital te so a côté prison à hôpital mais aza mutu ba traiter ba médecin bazali balandela ba soin so ezan nzoto ezani problème nini so ya mabezali to yeba so mabezali mais to zela tribunal akata makambo ngai na yo to zela to yeba pe procès yango qui a tué Laurent Désiré Kabila, qui sont les fils légitimes de Laurent Désiré. Après, quand vous déclarez vous êtes le fils après, et Laurent Désiré Kabila vous a laissé quelle maison, et quelle veut votre élite, et qui est derrière Mukuna, quelle est la solution qui va nous apporter. C'est la solution pour nous apporter. Nzamba kuma, c'est ça pour nous apporter. Total naza simana bon. Mais toi qui n'a habité, je ne peux pas le confirmer, mais n'a habité, mais voix est à Mukuna, mais c'est un voix abattu. Oh, n'a habité, on a même visité la prison Makala. Je ne crois pas qu'il n'a habité. Sauf que la prison, il y a une fenêtre, parce que voix soignant est au lobake, Mukuna zo loba, avec azo lobake, bayero tokinga na butu, bayero menacer porte na fenêtre, mais na fungula quitté. Est-ce que n'a habité, aussi sa visite la prison Makala? Oui, na ba cellule comment bazali ba fenêtre ezali kasi ba fenêtre ngo ba sengela so mbongo est-ce que ba yo cambrioler na kati ya te yende mtana mama na ngai elo to so comprendre malobo ya zoloba bazo ngo yemta za na preuve yemta la kisa ba ko beta wapi bazala ki wapi biso so boni mutalobi likam Jean analyse hein, parce que eza voix c'est bimi on a olingana yeba parce que moi je n'ai jamais été à la prison du Makala. Bachaye na pavillon oyo batu nyonso baze belé bachaye aye morote lokola aye morote lelo babongisi ba pavillon bache ba fenêtre bako tufe batu te droit de l'homme seigne étouffement wana te ba fenêtre ezali soki batokaki ye babetelaki porte problème te tozela ye na suka mama tozala pressé te makambo soma ba tribunal eza solo droit de pays de droit. Tout le monde va faire un mébélé. Tous un état de droit, comment a été prophète vivant, tous vraiment un état de droit dans le Congo. Là, j'étais avec le prophète vivant. Un mot de la fin de l'émission Oyo, sur Lobani, on a parlé sur Henri Magie, Daniel Massaro, Pasteur Mukuna, Monsieur Marc Aboun, Tolobeli, Monsieur Vital Kamere, un mot. Donc, surtout chité, au gros un mot par rapport à Agnos Auto. La justice élève une nation. Baloba mabe, bakuto mabete. S'il y a eu des fragrances, bateau basalaki mabe, basala pini. Muta salaki mabete, ba libéré. Mboko za biso nyonso, biso tout se retrouver. Et ça la quoi morote. Tout ça na katia confinement mais batumsu bazo tonga batumsu bazo lia kitoko na biso to vandika bo nzambe na mpepe na yazo batela biso $3 combien dollar comme na 20
dollar comme na 20 maratro na ebité place ni tozo ken nga na auto retirer mbongo kala mingi te na agence moko mais ba pesa nga na toi 18.5 ah on a ponga bi mais to 20 monte baza pe ba miyibi faut ba kanga ba tozo la finalement mbongo surtout ba tout ba comme miyibi tout le monde sont des voleurs ba la ndaka pe muyibi Daniel na sima pe muyibi dan na yibi nga peta msu na kwena nga mona royiba na façon mo mutabenga muyibi tamsu na futa rampaku te na muyibi yo futa rampaku c'est voleuse et tu na mutana muyibi na kwena ye mais ça la muyibi ba monani mboka muyibi boto suka le biso so muyibi boto na lobi na yo za muyibi ya masque te ba mukwate bakanga bango comment muyibi changer Isaac ça dépend de simbi caméra la muyibi oh na za muyibi la bisi wa muyibi comment changer muyibi so zo yiba faut ba personne vital ouais bon ba lo voler ba lo ba volte bon ba lo ba détournement te muyibi so zo yiba faut me la kiss faut me la vital ils sont en prison vitamine à muyibi vital détournement c'est du vol. Tout le monde sont voleurs dans son coin. Yango moni ntunyo so reconnaître mabe nae to yambola mabe. Mboka na biso za mboka il faut changer. Izo simba te zo kipete ngai mutanani mutafise senga mutakashi ba bwila yo. Botika justice ça musala na ye. Yo pe docteur ko to kuno zo ba coronavirus ba bazao bazala bango te. Ba bwila yo. Ah, ok, non, pas docteur, mais en passant, Isaac, s'il te plaît, prophète vivant, à Otiro, la Moussabiso, les Kamoko, ou on a coronavirus. Bah, malade, tout le monde, bah, toi, quarantaine, kuna, bah, comme Bina, bazo seka, bazo sepela. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a zo kama, muta malade, on a zo bela, on va tout nenine. Il a le bakisi azo ba na oli ya bien te. Petit wana na coulisse. A 5 ya bio pesa nka 100K. Na beta ngo dada na 4 jours. 100K zo bimati. Malade ezali nango ezo exister coronavirus. Mais na Congo il faut ba point d'interrogation. Point d'interrogation. To ko négliger te. To za ba masque. To ko négliger te. Mais babi wa fungwa le 25. Ça ni na docteur Mouye. Te docteur Mungaza maçon te. Docteur Mouye ma docteur. Ngana hotel nini. Yem to l'acception ka tina suka so ezate. Ok, merci. Là, tout est bien, qui finit bien. Je vais avec le prophète vivant. Pour eux qui n'est au sol, on le à large. J'ai tout touché mon point et belé. Les amis de Kouli Media TV, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Isaac Nteke et à votre humble servante Zizou Zidane. Tozo Luka Luka Kaka, vous a informé en temps réel. À Kouli Media TV, Toro Bandeni, Toro Sala. Ça va aller par la grâce divine. Merci et on se retrouve à la prochaine.